ye nde kangise kabila ako kangise nini wana za père spirituel na ye mutu asala lelo kabila beza kabere kamera alobake asala livre pourquoi j'ai choisi kabila mais atikala ko contenir yango te pourquoi nalungwe pa kabila asala yango te siko fo botuna ye ozolanda il faut boke botuna ako cédé te soki ebazaki na mene na kati ako cédé kamere te c'est-à-dire justice esali musala nango lobi nango mpe bokamwa lelo babengisi o kabila po loso babengisi kabila na justice kabila oboya te il faut kende po eza justice eza toke kabila tindi bana mura oto Félix atindi bana mura diboke kangela nga kabila nde kabila no sala babiloko na ye akobenga mutu na ye andere soki kalef di zulanga mutu temps telanga no temps la prison nga na limité Félix eza même na bande kwa Félix ba kota ba prison il y a le état de droit équipé te yango dite baneno na ndaku na ye Balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, yango ndi makam. Kin Elengi TV. Vous allez faire ce que le présentateur de l'émission de Saint-Santim n'a pas beau garçon. Yannick Wenge, yondi makam. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de la 3xW.kinelengi. Je pense que vous allez venir à la émission Labino. Émission où on déjà à partir de la remarque et de la suggestion Labino Bozo Sala. Il y a un de ça qui est bisoto grow up, en anglais. En tout cas, tout ce que la makasi. Na ba commentaire na bino ba nyoso ya poto ba tu nyoso ya monde entier o ba tu talanga na osepia na ba ni na bino bozo sala ba remarque izo salanga vraiment bien. Merci beaucoup aux émissions na bino actualité sur les plans émission on a présenté pour na bino to ya ba tu nyoso au moni que ngolo ba tu to batala yo yara na kin elengi to ya ba combattant to ya ba chrétien to ya ba musicien ba pasteur ici Kin Elengi. Donc on a décidé vraiment. Aujourd'hui, on a mis pour les grands combattants à en Afrique d'ici. On a habité Yemoko à se présenter à Kolobazana, ni Pia Salakanini. C'est l'actualité à Moka. Bonjour, papa. Ouais, bonjour Kin Live, Boni. Tout ça vraiment. On s'entend bien, marqué kaka COVID-19, ils ont bêta bande koibele, marqué koututala kanaye kaka po benga kingai, po yomo yebosa en Afrique du Sud, le monde n'enge Teresa kokauka, ba policier baza vraiment partout. Mais na ndengo benga kinga vous allez vraiment na posa to solo, on a sala ki tout na yana ko. Mais au bagi kotam. Nationalité congolais. D'origine na yo. Ozolan. C'est-à-dire Kamere Nenga Zaliwana, Ataza Congolais. Azali Congolais de 100%. Et l'autre que Senga Zala Congolais, identité au BAPCIE. Mais nationalité naïe. D'origine naïe Aza Rwandais. Nationalité naïe Aza Congolais. Mais d'origine naïe Aza Rwandais. Ok, arrestation, on a bino combattant. Ça, bino bien et touché parce que tout le monde va regretter. N'hésitez parce qu'à travers Kabila, Azala jamais arrêté. Parce que quand on est bon, l'hôpital Kamere et Banda les lotés, ils sont Kala. Si Kabila tira jamais au Kanga, mais pourquoi Namuto va signer un accord? Ça n'est pas même couteau inane. Je pense pas qu'il est déjà inane. À Kangisi, quand on a facilité pour. Bino bo sepe nango bien isa bo tolérant ngote maya mutu ba sepela la ngote toza ba chrétien maya mutu ba sepela la ngote ngana uta 2 ans de prison na yebi passe à prison des alaka pour ba te belé ba loba ma prison pour ba be prison surtout ba prison Congo obe tani ba vivre la ngote. Alors par rapport ya moyibi na ye nde kangise kabila ako kangise nene wana za père spirituel na ye mutu asala lelo kabila beza kabere Kamera Lobake a ça livre pourquoi j'ai choisi Kabila. Mais atikala ko contenir en côté pourquoi la lumbe pas Kabila. A ça la ngote. Ce qu'il faut tout naïe. Aux Hollanda, il faut que vous tout naïe Kamera. Pourquoi j'ai choisi Kabila. Puis yem tam ça so mutamemi ma ka swana kata bunda kate.
Yem tazara porte-parole à Kabila. Muta memi maka swana kata bundaka te. Kabila memi maka simbi Congo na maboko ne atabo finga atabo lobi osona atabo bundana ete. Mon frère, au moins biso ba congolais, ba kopé sa yo 5000 rennes. Ata 5000 rennes na kekute bele sare na pamba. Oko trainga. Sare kuta pamba. Na nzalo ezo beta mikolo. Ba eloka sare na pamba trainga. Mais ce que Rwandais ata oyelie ba million. Ata oyebise na aboma lelo atraita biso na kufa Kamere na Kabila batkala jamais kokaba na yebisaka conférence la rappel journaliste Yannick Wenge na lekaka na Congo France na yebisaka déjà loko wana na lobi omoni Kamere azaki loko yo esi basala ye epa ya ba Rwandais kabitango Kamere alungaki na Genève etango Félix alungaka na Genève ezalaka teke na volonté ya batu moko boye nde bayebisaka Félix alongwa te peuple na nzambe nde alongwe abengaka pe mutu te tanga alongwaka akendaka ye moko Kamere Kabila ayebaka mutu azozwa pouvoir eza Félix po akutalaka na batu wana nyonso tu Kabila bayebisaki ozala mutu ozosane passe son pouvoir nde abenga Kamere ayebisi ye et bino botiki muto soko tiki muto tozanga contrôler ye pour muto mtazo koma président yo pe lungwa mbala esiko za wana tika batu wana po kopeza nde ya muto ozo mono ake yoyo landa mutu wana nde balanda ke po ba contrôler ye sikoyo ko contrôler ba nde ko contrôler ba yeba kiteke pe Félix ça très malin na ndenge nini tango ya sali budget na ye ya 100 jours. Non, et ça lui combien architecte, ingénieur, balobi 30 000. Caméra qui pas Félix habité, et ça lui 50 000. Il a pas ça lui n'engagé. Avec un bateau, baza batalo kuta, bazwa. Pour na yebi, na 50 000 ensemble, ça te ba olia na bango. Pour ba message na bango olia na bambongo. Siko ba yebi ke kopo bango ba tsala déjà na Kabila. Ba boule tato ngape na zaka na même cop. Mais ngape na stratégie na ngamo sous bazo. Alors toi ba kei bayeba kite jour comme la bango boy bazumbongo baliete ayebisi pe batu wana ya Kamil na batu ya Fida batu nintu batu DG et pardon batu ya Safricas batu wana ya Airbank te bino pe bozwa parti bino pe bozwa bomutu wana makamwa oyeba te bo kale ka batol et ça la ka lokwa tozo tonga baborango to betaka moko ya pompage ozolanda ah tango peuple a tchango mutabimisi masolo nyo sa peuple a tchango tant que buka batolo batila bango na nini wana abi peuple tala Félix ba koso busala ezala ngote déjà Marc Aboum président IDP à toi le secrétaire président IDP dans sali nini akoti makambo ngabito marché sikoyo total misala oyo ya chef de l'état 100 jours 100 jours eza chef de l'état 100 jours ezali ya Congo misala ya Congo babandi kotambola batalika misala au président tsaki to sala esala mité marché te siko bakei badi kotuna batu wana bapesaki ba mbongo yo mbongo bapesaki yo nde nozo sala to te ngasi mbongo wana nasengaki nazoye na nga 15000 yo ngasi mbongo wana bopesaki 20000 nazoye ka 10000 yo osko mbongo wana nga azopesaki oh mais Kamere yo sineki déjà mbongo 50000 50000 ebimaki siko bato bazo ba mbongo pesi bango za ko na ndenge nini mais na finance kuna mbongo ebimi autant siko Kamere na boule na epe amonika Félix Peke biloko akolandela te Félix a béni ma toi, habite justice, c'est ça, Moussala. Habite justice, ça, la Moussala na yo. Ngai na ko intervenir sur la justice te. Le col va présent africain, balinga reçoit justice la main na bango. Ngai na yé na système de justice c'est indépendant. Et ça la Moussala nango. Abeleli a bêti c'était la justice. Pour eloko papa na ya koufe l'état de droit. Eloko papa peuple ba koufa la IDPS état de droit. Trop bagé Congo mobimba état de droit. Bakoko bazala sama bele ba Lumumba ba Kisekedi bara état de droit. Fumu kimbango akufa nango état de droit. Ndalobi état de droit sala musala na yo. Le tout monde américain et mundele ya Afrika sala na prison. Le tout monde mundele Airbank ala na prison. C'est la première fois en Afrique. Bozwa cabinet chef de l'état qui est là na makala. Na Afrique bo salamate. Zuma sali ba crime ba cabinet tisco baza libre. Ba vivre. Ozolana présent est ce que ezalaki copie ya yena Kamere
akosede te akosede te soki epazaki na mene na kati akosede kamere te c'est-à-dire justice esali musala nango lobi nango mpe bokamwa lelo babengisi o Kabila po loso babengisi Kabila na justice Kabila oboya te il faut que ne pesa justice eza toke Kabila tini bana mura oto Félix atini bana mura diboke kangela nga Kabila nde Kabila no sala babiloko na ye akobenga mutu na ye andero soki Kalef di zulanga mutu tan telanga no tala prison nga na limité Félix eza même na bande kwa Félix ba kota ba prison il y a le bêta de droit équipé yango dite baneno na ndaku na ye botala ba bien azu mbongo 1,500,000 oya tsala ki ba voyage sa nini asongisi odite bandi para ngai botala ba bien nyos facilité même na ba ministre et que même na IDPS o mala loko ba sali caméra batu bo sa fait na ngote ki da ba tangi pe ba kombo do za ba tumsuso ba zo zela après Vital Kamerhe bango pe ba za poursuivre nazo bisa yo même ba na IDPS bo sa ba fait na ngote et ko so ba cadre belé pe IDPS nazo bisa audite kota tina kata IDPS ozalaki président IDPS pendant ce temps oyo to mono za na 15 ndako to mono na mituka cher to mono yo bozimbongo wapi nazo bisa bato ba sepelate na Malakamere Félix a très malin ko lekana tata na ye. Merci beaucoup molo vers la fin Monisa son amnati que papa olo ba vraiment makasi na bandi bino tout o bozo murmurer na sima ya arrestation ya Vital Kamerhe beau préparer parce qu'il y a bino peso ya donc je pense que le message est vraiment bien passé. Papa mot de la fin de nos années parce que tout comme déjà trop shifté dans l'émission mot de la fin de nos années courage nini message ni aux pesa na population ni au peuple congolais message ni aux pesa. Alors dans le saka peuple congolais partout tout tient vraiment tous en bon espoir il y a justice na biso tout sambela pona ba papa oyo vraiment ba telemi pona mibeko ya mboka na biso ezonga vraiment na ordre tout tika kokomaka ba n'importe quoi na ba Facebook po soki na justice sala bi na mboka ezapela lokumu ya mboka na biso lokumu ya mboka ezapela lokumu ya yo moko congolais alors na kosenga pe na bandeko bo sambela na bandeko bazuli kanisi ya kokabela pe bandeko bazo souffrir na ba musicien ezala ba pasteur bazo sala ba don alors pe même ezala King Salomo le roi motema ya mama Sando tozobenga mama Denise o miko tozobenga antivirus Salomon antivirus na tango bato bazobanga coronavirus mais yazo tambola yazo bimba pona ko aider peuple Ferrari rouge ezo sala musala ezo tambola Santon Yuvel Bereya lero ngana to sala media mais yazo tambola azo sala patrouille aye ba peuple skali na alali na condition nini alieto aliakite en tout cas to tika na maboko vraiment Nzambe azala na ye na libota na ye na bana na ye na Snook mwana na ye liboso ya mobali Nzambe vraiment pambola bango na koloba pe susu Nzambe vraiment azala vraiment na mutema malamu pardon Nzambe vraiment a confié mutema malamu na communauté congolaise tout ça la vraiment na bomoko tout ça la vraiment na bolingo tout tika ka bloka Facebook tout tika ko sekaka baninga o bazana pasi lokolo zu ya kolia o azangi kolia opesiete yozo sekenga na zana oneloko kolia bozo fanda ba flat moko so moni ata mama bozane voisin lambité yo lambi bengaye bolia ezana likambo ekoleli mutu yo bozana baloza na flat so elando tala ki voisin wana liete ya kozo ata sako maloso tia mafuta bana balia yango tobenga kamo patriotique zolanda tola kisabolingo vraiment ya bonzambe potango ezola kisakeno ke tola kisa volonté po ekomi vraiment tango nzamba ngai babana na ye banani o bazaka ya ngai amu patriotique yango yo aider bandeko na yo na tango passe. Merci beaucoup Mbote puis numéro de téléphone bisika batino so Hollande te nga vraiment na pesa numéro de téléphone te po na zamu tu na senga na ngate na lukaka na la mukaka 6h bokelo luka bokechu na eso bo pesa bango ba numéro na bino téléphone po boye ba neni ba obeta bango ba kobeta bino ba matolo po bango ba pesa ba numéro po ba na suka bo benga bango bo soutenir bango bato ba pesa batika ba numéro za bato ba senga ngala tika ka numéro te po na bino na lukaka mbongo na la mukaka tongo bato ba pesa mingi ba numéro eza bino ba journaliste po muto ozana besoin sala na émission si on a pesa numéro na nga po benga ngala sala nini po soki na pesa me ofinga mama na ngai to finga nini polo balanga ke ya ko zo $20 obiso zo bundisa diversa kabelo moko kwa soko bundisa ete okitimba la moko okoka sute siko ngala tango atenga la préférence na tongo na ke lukalanga bulo
Merci beaucoup Bambote na bato nyonso baotanga esika. Bon bambote faut battre pour azala mutu na pesa mbote te na musicien te. On a boaka mutu mo libanga po apesa ngambongo te. Ozolanda. Soki lelo to boaka lelo ba Stéphane Mabila ba journaliste mboko oyo que mutu azo aider quand même batou. Ozolanda ndeti be Eric Jenga King Salomon oto sobenga motema ya mama Sandra oto sobenga mama Denise ozolanda mutu azo sala ke peuple lelo azala bien peuple asumba alia kitoko amela Eric Jenga ozolanda